Voilà. Makambo nde makambo bandeko nanga ba dossier nde ba dossier kande ba yebisaka biso tambola na yo mokili omona na yo makambo ba dossier ya somo ba dossier ya koyinda bandeko nanga kolala kolamuka na ba dossier kotambola kande to tambola kana ba dossier ya sika bandeko nanga ezokota na ndenge moko ya mabe ezosala pasi vraiment ya makasi kande na lobaka soki eza na makambo ezosala pasi te en tout cas bomona nga te nakoya pete koloba te keno makambo ezosala pasi te ezalaka bongo soki bomoni nalobi keno makambo moko boye ezosala pasi eolelisa seke makambo c'est vrai ezosala pasi makambo wana c'est vrai ezolelisa la famille. Kande boyebi Étoile Nines TV tango ayaka toujours na makambo. Étoile Nines TV tango ayaka toujours na oya somo. Étoile Nines TV tango ayaka toujours bandeko nanga na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko. Lelo toye na comédienne na biso Liza Queen. Ebele ya batu toyebi Liza, ebele ya batu d'ailleurs. Basepilaka na moi calme na ye, aza moi simoro azalaka très calme. Aza mwa simoro alingaka na ye ba makambo te mais ya pasi eza oyo ekomeli ye ya pasi ekomi oyo bandeko nanga ekomi kokende surtout na nzela na ye yango ekomi kosala pasi mingi na motema. La famille na kilelo oyo kande na lobaka toyeba komi batela s'il vous plaît. Na lobaka toujours et encore que non vanité de vanité tout est vanité. Lelo oyo nzamba kudi ko sala biso ngolu moi quelque chose ozolia moi lipa moi nguba olie moi mai omeli moi vitalo na yo ezozanga te ozoliaka mais toyebaka surtout komi batela parce que toyebaka lobi te soki omi bateli lelo lobi na yo ekozala malamu mais soki lelo oyo okoka na yo komi batela te la famille yango tomonaka ebele ya bato balelaka yango tomonaka ebele ya bato bamitunaka que non si je savais ezalaka bongo alors yeba place nini okotia makolo na yo yebaka nani okoki kosolola na ye yebaka nini okobimisaka na munoko quelque soit que oza na se ya kanda quelque soit que oza na esengo il faut koyebaka il faut kotalaka nini nakoki koloba nini nakoki kobimisa na munoko nini pe nakoki nanga kobimisa na munoko te bandeko nanga ezalaka toujours malamu parce que oyo kobimisa na munoko lelo lobi kuna bandeko nanga ekoyela yo makambo. Mama 2024 GAVCARE to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien
na système moko bio na système moko kitoko. Gavker eyeli biso ba solution ya kilikili. Gavker eyeli biso ba solution ya kafu. Na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana. Toyebi selon science eyebisaka biso déjà que non, mwasi à l'âge surtout de 50 ans okoki na yo kobota te. Mais soki tokoti na makambo ya Nzambe, tout est possible à celui qui croit. Tomona histoire ya Anne. De l'autre côté, bandeko nanga toyepe na Gavker. Gavker ata 62 ans okosimba mwana na ndenge moko ya bien. À part makambo kobota, Gavker azosungaka batu oyo bazonyoka makasi na oyo etali sucre, etali tension, etali hémorroïde, etali poso ebebi, etali banduta, etali basuki ya pembe, etali bana oyo balobaka te, bamakambo wana nyonso penza Gavker azosungaka. Oza na pota libumu oyo esilaka te, Gavker aza wana. Ozaka ndenge ezalaka bandeko na ngai, mwako koko ya munene moko boye o comprendre te o ya munene ndenge nini, Gavker aza wana po nako biki sabino na ndenge moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na ndeko na biso Liza Queen. Liza Queen, ma copine ya tongo, ya poutine de l'écriture. Balobi kutu keno, Liza yende trésorière na Bellard. Dans le système kwa kitoko. Nini ezoleka? Makambo nini esali keno Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien aya kosensibiliser nanu bato nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango ne kosensibiliser bandeko nyonso. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu kandenge ezalaka la famille na ndenge bien bamapango koteka yango yo. Sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Ngana lobaka toujours ba voyage tobetaka ya kilikili kolia kolata o tolataka, il faut totalela pe lobby ya bana na biso. Talela pe lobby ya bana na biso mwa lupango sombeli bana. En tout cas, la famille ezalaka toujours malamu. $750 ya pamba, moi lupangu, moi place à kovanda pona bana, e kozala kitoko, mingi penza makasi. Voilà. Tozonga na makam na biso, tozonga na sujet na biso kande to obeta masolo, yandeko na biso Liza. Ça fait déjà un temps, to monaka Liza ko jouer et pas ya Belleville candidate. Mais, toyebi na biso nyonso.
batu o balandaka déjà Étoile Ines TV na sala biographie ya Liza. Na biographie wana na yelaki bino ba makambo nyonso na yebisaki bino que non Liza nde azalaka trésorière na Belart. A travaillaka kuna aza trésorière. Bien que tomonaka ye air mosusu na ba rôle mosusu ba pesaka ye, mais musala na ye mingi azalaka na ye trésorière. Alors, lelo oyo ye kosala que non, il y avait d'ailleurs à un moment donné bato babando to na mama Étoile no tomonaka Liza penza te na yebisaki bino na lobi te. Eza na bato mosusu soki rôle eza te, moyen ba pesa yo eza te. Soki rôle monani, gloire au Seigneur oko jouer. Na pesa yi kutu na exemple ya ba Marina Laba. Na lobi Marina Laba aza pire master pe ya Belvi Kandi, mais Belvi Kandi atiaka ye na ba film te. Mosusu tomonaka ekosala ta ba film 5 eleki. Nde bokoya komona Marina Laba. Mosusu ata ba film 6. Ezalaka bongo. Donc il y a ba film nyonso ya Belvi Kandi et dépendraka na ba rôle. Soki amoni ke non rôle oyo na osala na mutu oyo kosimba nde akotia mutu. Alors toye komona ndeko na biso Liza akomaki ko jouer mingi epai ya Jérémy Chabani, à qui d'ailleurs nous saluons en passant, ma chérie Masido. Akomaki na ye ko jouer kuna mingi. Donc na ba gag nyonso omona Liza abandaki ko manquete. Jusqu'à ce que kandenge ezalaka Jérémy azwaka mosusu équipe na ye mobimba bakendaka ba matadi ya tour oyo kutu bakendaki c'était Dubaï. Nde bakendaki ko sala ba gag na bango tango pe bakendaki ba ye ko zonga. Bon, d'habitude Liza atiaka na ye ba mwa vidéo na ye. Bino moko boyebi na Congo na biso tolukaka na biso ka matière. Alors na ba vidéo ya Liza oyo atiaki ya bando lia gâteau, aolia na fourchette, aolia pe na mbeli. Aolia na ye sikoyo nde eyaki kosala keno batu bayaki kofinga ye na ba commentaire. Tango batu bayaki kofinga ye nde pelisaki moto. Liza aye kotomboka azongi lisusu na ba TikTok kokendo sala ba vidéo pona kofinga ka batu. Alobi pas tellement kofinga mais alobi ke eza na mutu moko te oyo akabela ye $20 pour ke akendo liye sa mama na bango. Alors selon ba dire ya ndeko na biso Liza bandeko na nga moya na mtiela bino ba makambo to ba maloba ya Liza ezate vu que na sina tietie ba maloba ya batu ebele YouTube pe alingaka bongo te. Donc soki oza na besoin koyoka ba maloba wana nyonso Liza bando loba kotaka na TikTok ya Liza koma kaka Liza Queen kuna nde okoyoka ba maloba nyonso o Liza lobaki. Alors nga on arrêté na penza eza que tango bando lobaki no mutu moko te apesanga $20 te pour que na liye sa mama na ngai. Nga naza mutu anzala te wana ezalaki ba makambo ya nini ya Liza et puis Liza ekoloba keno bo milakisa bo utilizaka ba faux compte te bo ya na ba compte na bino bo milakisa comme ça nga pe na koyela bino ba preuve. Wana nde ezalaki maloba ya Liza. Sikoyo kanenge boyebi biso ba Congolais tolukaka place makambo ezate tolukaka toujours makambo. Batu ebele baye balobi te ba jeton wana nyonso to ba bordure wana nyonso abando bwakela nani poutine de l'écriture Belvi Kandi. Pourquoi? Parce que c'est comme si selon batu c'est comme si bango wana baswani, c'est comme si bango wana babebani, c'est comme si ye Liza azo silika ndenge Belvi Kandi apesaka ye barole te comme akomi ko jouer pa ya Jérémy aye komona moi vérité yango yena Belvi Kandi ba panzani sikoyo tonga oloba makambo ba preuve wana cela veut dire que aobimisa ba preuve ya ba makambo ya yena Belvi Kandi ba bandeko nanga yango wana na moni pe bandeko na biso ya famille Libota ba komi pe kofinga Liza. S'il vous plaît la famille kande na lobaka eza ba makambo mosusu tokotaka te toza batu kanenge toza awa na se ya moi eza na batu mosusu lelo bakobetela yo maboko mais lobi kuna bango nde bakozala bato ya liboso bakolinga okweya mokili ekendaka bongo esalemaka pe bongo makambo tomonaka na kati ya bacomédien eza te keno makambo wana esalaka epai ya bacomédien te eza bongo te tomonaka yango ata na bakartier tomonaka yango ata na bafamille omona mutu bobotami papa moko mama moko
yo lelo nzambe atomboli yo mais parce que ayebi na ye nzambe te parce que Satan aye koutilize ye omoni mutu wana akomi koluka okweya akomi koluka mabe ekomela yo bato mosusu bazalaka bongo. Alors na côté mosusu bato oyo baofinga Liza, je ne vois pas le pourquoi oyo bokoya kofinga Liza. Je m'excuse, s'il vous plaît la famille, s'il vous plaît famille libota bolongwa na ba distraction, bolongwa penza na ba distraction famille libota, bolongwa na ba distraction parce que toyaki komona il y a pas longtemps Linda ye wana na film asika ye ko jouer et pas ya SB eloko il faut boyeba Liza azalaka mutu a belarte, Liza azalaka mutu a groupe Simba aza mwana ya papa Elombe. Liza eza te ke no Belleville mutu a forma ye te batu ya Belar eza ba Sylvie eza ba Maria eza ba Francisca ba wana penza nde bana ya Belar parce que Belar mutu ye moko a formaka bango azo trenaka bango wana soki lelo balongwe na Belar nde tokoloba keno bana Belar alongwe mais soki eza ka mutu ka nde tozana ba mama étoile lelo mama étoile ba opesa ye rôle te ye pe eza vie eza musala soki amoni ke pa Belleville nazozwaka ba rôle te peut-être que pa ya mutu kingandi bapesaka nga ba rôle ako préférer akendaka kuna kojuaka ye pe azwaka moi quelque chose eza te ke non mama étoile alongwe Belar parce que mama étoile aza mutu a Belar te. C'est de la même façon avec ba Grâce Luzolo. Grâce Luzolo na ba film ebele ya Belleville abandai kozwa ba rôle mais ye kosala ke non ba film oyo nyonso tootala Grâce Luzolo azalaka lisusu te aza na ye lisusu te eza te ke non oh Grâce Luzolo alongwe na Belar mutu a forma Grâce Luzolo eza Belleville te mutu nyonso ayebi ke mutu a forma penza ndeko na biso Grâce Luzolo ezalaka papa na biso Douche siko eza kaka epai ya Douche bafilme ezalaki lisusu te ale opportunité ezomona na epai ya Belar akomi kotourne akomi kojouer c'est comme ça. Alors na makambo oyo nyonso Liza fingi Belleville eza makambo ya sika te soki ata Liza lelo tolobi baswani na Belleville c'est tout à fait normal bato baswanaka bango baza bato ya liboso te lelo toomona basila bisalo na baexil pechanga basololaka te me bazalaki bapire camarade babando solola tango babandaki bacarrière na bango nde bazalaki bapire mais lelo baosololaka te. C'est ça la vie la famille biso toya kofinga Liza te toya pe koloba te keno eyindi kuna c'est tout à fait normal toza batu mosu tokoki koyokana lobi kuna toswani mais eza te keno biso tozwa makambo wana te. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka yango bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Voilà la famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso ka ndenge na bando loba conseil ka ya suka na opesa ndeko na biso Liza ata soki obebani na Belleville kandi ata soki oswani ezalaka toujours malamu ba makambo o bosolola na kunzu garder yango ezalaka bongo parce que tango kobimisa mutu oyo akoya lisusu pembeni na yo aosalela yo confiance te aloba nini un jour nga pe nga na ye soki tokobebana yanga pe kobima na poisa mokili tambolaka bongo et puis toyebaka lobi te alors ezalaka toujours malamu ko garder et surtout ko respecter ba relation na biso ya kala
nga nalobaka toujours bongo toyebi ke Liza oza mwasi ya mayele, tu es trop mature, ozalaka moto ya barando te, alors kokota na yo na babuzobo oyo te ekozala bien penza mingi makasi. Merci la famille, bye bye et